te allez ndunda ebeli coche corps et comme rouge et kauki nabi o sorte nini ye église pe que zika moto l'église a bongo so va se repentir te bazo ke life bon kama kola suka batoni na life ana biro pe oto mona penza boleka ba défiler bo kumisa nzambe église nyonso ezalaka sans parole mutu nyonso azala sans parole na kati na ye demo ya liboso kokotela ye eza jalousie malaria nazoki pepe te mais nzoka nde bapoisonne nga planezi ezali nini na kokufa ya lobi nayebisa bino nini awa nga moto na remplace ye ala bandi kopesa pe témoignage mais nzambe akonfondre lelo nakufi te mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo monanaka te mpeni mama kandelobi koleke mapapu masopi mafuta tokokesitana olongo na nzambe oyo babenga na makoni Jésus. Gloire soit rendue à Dieu, c'est la vôtre, la princesse de l'Éternel, maman Tiffany chez vous. Que Dieu nous bénisse à travers cette émission témoignage dont je reçois pour vous, maman Déborah. Elle nous a manqué toute la semaine. Aujourd'hui, nous sommes avec elle. Béni soit le nom de l'Éternel, accompagné de son fils toujours, l'apôtre Michael, à qui je vais saluer tout à l'heure. Mais je demande à Yves Bolof qui est derrière la caméra de nous balancer un cantique pour la gloire de notre roi Jésus-Christ qui revient bientôt. Et on se retrouve tout juste après. Régie à vous. Nazokatela nzambe le sako na sesiko. Nazokatela le sako siko kuna. Nalingi na katela nzambe le sako. Le sako awa. Aniva. Allez, katela. Allez, tosozonga tikela katela. Nazozonga, s'il vous plaît, tikatela. Yoka. Olingi lipal. Olingi kopot. Olingi mosala. Kona nini? Tokoti na troisième état. Troisième état,
badessiner étant bien do batongi étant ya kitoko batie mpe batiyo oyo ebimisa mai batie mpe kiyungulu oyo ebloka mbisi ebima te batie mpe poche oyo batiaka mpo mbisi alia do étant kitoko mais eloko nini na remarkaki mabe na étant oyo bapesa ero babloke yango mais bapesa étant biloko akolia te bapesa mbisi biloko te orke ero bloke étant ke kobima te il faut yaka na bapondosa nini obwaka bapoussière à loso ozobwaka biloko mpo mbisi balia mais yo bloke étant bien siko opesi biloko te conséquence eza nini namonaki mbisi akomolia moninga na mbisi étant oyo babloke bakangi bien mais biloko akolia eza te mbisi siko akomi kolia mbisi moninga na mbisi balongoli mpe mwa potopoto eza propre étant aluki potopoto eza te aluki matiti mbisi aluki matiti eza te luka potopoto luka biloko olia eza te potopoto eza te mbisi alobi tozela lisuni bakomi koliana ngolo ale mboto nina ale lilangwa kolokolo ale liyanga liyanga ale munzanda munzanda ale libundu libundu ale mbisi yango nini ya poto ale ndakala dikte nga bakoma mambisi mungusu ale papier njombo ale nina ale do mbisi ikome olia moninga mbisi azolia moninga na mbisi bambisi babani koliana otala mbisi motu liso badodi mosusu zolo badodi mosusu lopela kododa mbisi azolia moninga na mbisi nga atuni eza sorte nini église boye batia biloko te mpo na nini boye babi omoni église oyo eza basorte ya église batonga yango bien basala makama bien bazwi bato ebele batongi bahôpital batongi baekole basali makama bien 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 bato basepela mais eloko moko parole de Dieu na kati na bango eza te bapesa biloko te c'est-à-dire bapesa liloba nzambe te église nyonso ezalaka sans parole motu nyonso azala sans parole na kati na ye demo ya liboso ekokotela ye eza jalousie demo Judas demo ya Caïn demo ya Caïn église sans parole demo ya Caïn ekokota Caïn ekokota nini ela moni moninga azwi ale avimbi motema esprit akoboma esprit akoyina esprit ya poison na etan oyo alingi te moninga bonga alingi te moninga atombwama ata ndenge bazofinga Stéphane eza jalousie boni alinga bongo tokase ebongo jalousie Caïn mpo na nini moto aza na parole te or ke moto oyo aza na parole de Dieu il faut ayeba ke kofinga moto nzoba se péché nzambe aboyi kofinga ekelamu na nga zoba te mais ere ofingi zoba seke oza na parole de Dieu te nga na comprendre vite na mbi moto wana aza paye moto aza na bonzambe afingaka te moto aza na bonzambe aza na bafruit oyo ya Galatie 22 oyo douceur tempérance maîtrise bafruit ya kitoko akofinga te mais yo ozofinga esprit ya Caïn Caïn azala têtu même nzambe oyo akela mama na ye na papa na ye abengi ye Caïn mpo na nini okangi elongo boniko yo moninga nakangi elongo alelongwanga kuna nzambe abise kwa mwana otêtu bo ndenge nini ayebi teke nga nakeli na mama na ye na tata na ye nzoka nde demo akoteli Caïn bazo kofrire leke na ye azaka berger ye azalaka moto ababilanga cultivateur leke na ye azopesa offrande bien akopona kaka meme sans défaut atumi meka apona kaka pigeon wana kitoko atumi meka
ngombe ya kitoko atumbi mbeka mais ye kaye na tour na ye alokotaka bamboma oyo ekweya yango moko polo ya bien aklasse yango mpo ateka ya mabe apesi nzambe siko nzambe ayoki priere aleki milinga ezokende ya ye milinga esuki na royaume ya perse aleka ye atomboki donc eza lokola lelo ere baninga bakocontribue yo opesa eloko te ere baninga baosunga yoka bacommentaire mais lobi na lobi ere nzambe opambola bato oyo bazopesa alovimbi okomi sefani wana motu wana bindoki na bango wana awa makamaki ndoki eza te d'ailleurs motu oyo aza moto ya satan akoteya boye te satan apesanga temps nateya biloko donc kozala na esprit ya kolia moninga te koyina moninga te mpe baeglise sans parole ata bosali babien ata botondisi bato église sans parole bazalaka na jalousie mingi inde lokola Judas amour de l'argent Judas akendaki koyina yesu kana parfum mpo nani bapesi ye mpo nani mama de bazwi eloko wana mpo nani ka apôtre Mikael jalousie Judas avimi motema yango eyaki ti aye koteka Jésus kana parfum oyo mwasi apesi Marie de Magdala donc église sans parole bokoma na jalousie haine olingi moto alata te olingi moto azwa te olingi moto abala te ere moto abali ovimbi ere moto aboti ovimbi kitoko te mpo nani parole de Dieu eza te église sans parole ekoma na esprit ya nyanyasi na safira ere offrande amona dollar na miso te so atangi ka Galati 6 ya bato dollar eza na kati ya longoli donc lokoso ya mbongo mpe aloba verité te me moto aza na parole de Dieu amonika ata azwi lelo lobi na ozwa donc mpo nani okomi kolia moninga na yo ka mpo bapesi ye dollar oyini moninga na yo ka mpo bakabele lopango oyini moninga na yo ka mpo donc malamu te net camarade na nga apoisonanga kaka na bakantine plastique apamba ono osomba tozowuta mosala na ye nga na kokota boye na nini na baboutique nazwi yanga mbongo nasombi baplastika ye aye azolia abi mpo na sante na ye mais ere oya ndako amoni biloko na ndako abude sata akoteli ye bapoisonenga eza mabe église ya mbisi lia moninga no mbisi dia mpangi na nge mbisi eza kitoko te toza na esprit wana te ero moni ke nzambe asali yo bolamu otongi bahôpital ozosunga baorphelinat ozosunga bavere ozosala bolamu tia parole mpe na église mpo baza na amour me yo olingi te église oyo ndeko alia moninga ne ndeko alinga paster mosu aketeya na église ne te akolinga te aya koteya azwa mbongo nyonso yo oteya chaque dimanche ozozwa mbongo siko mokoloka moko moninga na atei ake na mbongo nyonso vraiment esprit ya mbisi lia moninga no mbisi jalousie haine amour de l'argent soif de richesse na kati ya église wana poison eza nini kuna yesu alobi tala baeglise na mokili quatrième étant ezalaki état moko ezalaki moke bato ebele te batie mwa mbisi moke na kati ere batie mbisi chaque fois bato basala état wana bazalaka na bolingo omona oyo aye lobi abwaki biloko oyo aye abwaki biloko okuna aye abwaki biloko mama debo aye abwaki biloko mbisi ezolia bien keneke mbisi eboti ebele puisque mbisi so ezolia bien ebota mpe mingi mbisi eboti ebele eta ekomi serré siko balobi te awa ifo toluka mwa tocrese yango eya nini monene bango mpe bazalaka na bolingo oyo azwi pau oyo azwi kongo oyo azwi machete babandi kocrese eta ekomi monene ta
sala mbisi bato bazoya baosomba mbisi église ezwi vie église ebongi etant ekomi kitoko eza sorte ya baéglise oyo bazomarche un na bolingo église soki basali baza un boza ide moko likamo oyo alobi mama sefana ye mama de bao tosala boye eya tosala kotonga na kati eza te koyina oza te bozotyolana te boza bien église wana ekola rapide kisi ya kotondisa bato na église eza kokendaka balichife te kisi ya kotondisa bato na église eza kokenda Nigeria te na courte joie te kisi ya kotondisa bato na église c'est l'amour c'est l'unité oyo balobi na Ephésiens même foi même esprit même baptême so boza bongo bomoko nzambe opambola bino makasi vraiment nzambe opambola bino mais so boza na esprit kaka wana abombi mo ndenge aza wana abomi ndenge aza wana bapesi ye vese ebongonga vraiment baopesa bino diku bavese so bapesi motu moko c'est que tour mosusu baoraisonne yo mpo na nini mama Deborah bapesi ye mpo na nini tozalaki na mama Stéphanie bapesi ye lopango nga te vraiment bapesa biso nzela moko mais so toza na unité ngo bapesi moninga tobondeli nzambe nzambe akopesa mpo mosusu oyo bato bapoisonnanga eza nini mama ka na passeport frère wana nzambe atouche nzambe ayebisika esalela mama Deborah passeport frère abengi nga amemi nga ntina place basala kuna na nini na affaire étrangère asaleli nga passeport na bomba pete nayebisi baninga nanga mais ere nakei nabi naza na moninga natabola na ye nga nazwi passeport ye azwi te nayokani mpe na moto asala passeport nabi est ce que so napesi yo mbongo osalela nga abi te problème te nde toyebani bo na kosala eza problème te toyokani très bien abi te oya na mbongo boye na okotisa yango babimiselo passeport na ye mpe nayebisi moninga na nga opesa nga bakombo nyonso nazotina mbongo basala yo passeport koyina mpe eyeka wana na passeport apango donc moto abibi déjà nzambe mpe apesi nga ministère naza mpe na témoignage yango ya nani ka oyo ya mama Deborah donc atrace programme moko ke nzambe arejete mama Deborah e bon nzambe azolobaki akoremplace nga nga mpe na ocomprendre te naomonaka so bilobela mpe so malaria nazokipe pe te mais nzoka nde bapoisonne nga plane ezali nini ere na kokufa ye alobi nayebisa bino nini awa nga moto na remplace ye ala bandi kopesa mpe témoignage mais nzambe akonfondre lelo nakufi te naolia bakiti na bamesa ata nya ukondoko namona yo natya yo na mwamba na minute oyo nakata mpe na katikati asaki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour boni eloko te ebike ya modero aotravaille te mikolo donc nde toza wana yebisa yo galère na niveau 0 tosala boye ngai naza na mbongo vraiment mingi te mais nazotiela bino mwa moki oyo naza nango na agence moko boye Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh maman comment nde bongo donc yo pesa ofuti mbongo kuna partir à poto biso to ya tozi biloko nabengi ya Scotty agence mo efungami kombo nango Nazareta. nakufi agence lisusu nakesa su mulongo kuna pona zela susu kuna eza mambo mulongo te ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli tika boyeko yiso mona makama bongo na monte bat bapesi mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence ezalaka mais yango ibandi mama leki nanga yebisi ngai me na ndimi te nalingi namona kimona mbeso mpo likambo boye na monde nani esalama te mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso torécupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique oyo ezali ya distribution ya baproduits alimentaires nasali po tosunga bandeko oyo
même oyo baza na peu de ressources comme on a été bandicolo baza niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons nous apporter au Sunkayo, à Ozuka Bilogolia. Eh maman Nazareth, Nzamba Pambola, Yabakse Mikole Bele, Awa Nasena Mokili. Et bon, Awa Tuzawa, Potoyeba, adresse à Awa. La boutique Nazareth a été ici à Obungate, Toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non. Nazareth, vous allez la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, na mbongo shingongo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça c'est du sérieux. Yazab. Si azala na Kinshasa na ebité na minute oyo, maman de bras yo azotea, ce qui a repensé il y a déjà publié, Nzambe a rejeté maman de bras calamité oko. Basali ba complot na bango ke azokufa en plein air, moto kokuna azate. Moni place na yebsa yo. Mais nous avons une inspiration na boy ba prophétie wana. Comment c'est Nzamba ko changer? Nzambe ayebsanga na ko témoigner lilobaso ekoti monde entier après nga na kufi. Maintenant nous ekoti te na kufa ndeni. Na boy prophétie na bango. Nous avons des plans ba tracer, il faut pas poisonner nga na kufa. So na kufi allez ba proclamer babani ko pesa témoignage. Dans la plan ya batou qui to côté mais so boza unité boza bomoko okufa te okoyina moninga te el moninga bali obeti maboko el moninga boti obeti maboko 5e église o eza jardin premier jardin na mona jardin wana mabele ya makasi ya rouge wana o batia a Congo ça le câlin balondi ndunda na kati balondi ndunda bimi pe bien mais comme engrais chimique exacte ba fumer plutôt exacte allez ndunda ebeli coché corps et comme rouge et kauki nabi o sorte nini église pe lisusu babi eza église oyo batia fondation likolo ya moto ole église oyo eza fondé na Jésus otie église na fondation na motu motu tel motu aza nzambe motu tel motu akozwa barapport na biso apesa na nzambe motu tel motu aza prophète oyo aza yesu eza tel olie baadore Jésus me bazoko adore motu nzambe abi église nyonso oyo baadore ya motu ole ba adorer Jésus te bozo kumisa mutu bozo kumisa nzambe nga Jésus na nzambe azua ero boy ko adorer nga okomi ko adorer mutu okomi ko fuke mela mutu okomi ko bondela ka mutu nga nzambe otenga na côté oza jardin ba londi likola mabela rouge ya makasi biloko eko bima meko kauka c'est dire batu ba ko izale bele ba bota ndunda mais suka na ba kauka bakezika moto l'église abongo so ba se repentir te bazoke life kama kola suka batoni na life ana biro pe otomona penza boleka ba défilé bokumisa nzambe boke life pona ni po ba adorer moto nzambe balobi ata yo mama deboa ata osekwi si bato basekwi moto adore yo te lokumu ekozonga ka epana nga nzambe ba adore yo te oza nzambe te nga na kabola gloire na nga na motu te bako adore yo te bako remercier aka nzambe ndenge atie yo me bato ebele lelo baboyi ko adore Jésus bazo ko adore motu eza
l'église baloni nduna likola mabela makasi nduna ekauka jardin mosusu do bilanga ngo banzube partout ka banzube omona bamboka omoni bandindio eza bololo o biloko bato banduna wa basinga wana soki eza na bilanga ozwa produit te puisque eza banzube baracine nango eza basende banzube siko bilanga oyo so oke kokata bilanga na place bandindi eza ebele mingi ozwa produit te puisque biloko so ebimi na banzube ekobima très bien mais ekotoboka nini minoko masango etoboki minoko après ekauki ekufi do bilanga banzube na banzube balondi biloko ebimi mais biloko wana ekauki eza sorte nini na baeglise eza baeglise nyonso baoboyake yesu aza nzambe te soki ka oboyi ke yesu aza nzambe te ndenge ka boloba wana ke aza mwana Marie baeglise nyonso tu na mokili oyo bazoboyake yesu aza nzambe te eglise wana ekozika ekokufa ekomona lola te yesu alobi kende koyebisa bango eza na pont mosusu te okoki kokatisa mpo okoma na Dieu le Père sans que oleke pa na pont c'est Jésus mais yo boyi lelo ke bamosusu babike biso tozoko adore nzambe mpungu mais oboyi Jésus or ke nzambe mpungu yango c'est Jésus Jésus moto aza mpongo yango aigle mais ozoboya ye olobi te ngaka aigle tala yesu alobi ke mama Deboa yo yebi pourquoi Esaü azwaki échec lipamboli ezalaki mpenza ya Esaü moto azalaki proche ya papa o papa alingi abénir eza Esaü oyebi pourquoi azwaki échec Esaü akangama na mama te akangama na papa alinga mama te mais Jacob akangama na mama or que moto ayeba basekret papa mingi eza mama aza moto ayeba basekret papa yo il faut kangama na mama po mama ayeba so secret papa aza nango mais ya boyi na boyi mama ake kangama na papa mais o moso aza pembe na mama na ye mama so ameki subu ye pe ameki subu mama ake zamba ye na sima alandaka mama siko mama yoki papa azoyebisa Esaü ke kende kobomelanga nyama na zamba lambela ngai nalia mpona pamolo nalingi nakufa mama sani ayoki mama ye kosignale oyo o alingaka ye mingi tala papa na bino alingi akufa atini yana na zamba mpo ake boma nyama alamba apesa ye abenir ye kende yo na crâne pona nyama ok asali dege mama asalaki ye nde azwaka lipamboli mama c'est l'église erozo kangama na église oyo eza corps du Christ Jésus oyeba basekret ebele mais soki oboyi ke na boyi Jésus nga nazokangamaka na nzambe Dieu le Père oboyi Jésus obonga te okauka vraiment nga amoni mpo na lelo tosukisa wana olobi mpe ebele mama nalobi ebele que Dieu vous mais jardin mosusu etikali ta moko jardin moko tokosilisa yango toza toujours na Mont Thérèse tokosilisa le cette église nde tokolanda baforme ya bato na mokili bato babeta toloke naza bien nga na koka o banoyeba forme na yo yo moto okoka nga mpe natala forme na nga naza na forme nini. Merci beaucoup papa Michael, témoin Jésus le kandingin. Mama Tiffany, nzamba pambola pe bandeko nyonso bazolanda. Témoin Jésus le kamala. Je crois bien que le mama atali sibiso ba cette église ba forme na ndenge ezali na ba forme ya ba étant. C'est-à-dire mama kamo minga banolakisa mama par rapport ya ba vie ya mboka bisika tozalaki na ba forme étant ba forme ya ba jardin.
Soko ozwi connaissance, compréhension malamu te nazozongela toujours. Benga Maman Deborah tunaka. Pour la kisi ba forme état ou ezangi parce que en réalité na bisika to boko la mbisi so ba sali état ba tchaka tio maizo kota maizo bima pour la mbisi wana ba respirer bien. Après cette explication. De la place on comprendre te ko interpréter na ndenge musute benga to ko ba ko interpréter malam. Nzamba pambola biso à la fois prochaine to ko akuta le sous pour to ko continuer et to joli ko kende vers vraiment na faire il y a témoignage na première place et première partie parce qu'il y a la deuxième partie il y a deuxième enlèvement où il y a Ekosalem. Donc Nzamba pambola bino bo continuer ko sambola ko bonde la pona biso. Bisika bo tout sami bozala toujours motema ko limisa ya bolingo tous ensemble toujours na bino. Merci. Merci maman Liloba Suka numéro de téléphone. Liloba Suka na pesi bino mbote bino bato bozo landango to sukisi wana ndenge papa lobi to komi presque na suka témoignage linge sila wana ba olanda lisusu soto sisi awa to kotaka oyo salama na 2007 na Idiofa na kufa ke na temps oyo ba operaki nga nde ba olandango mais pona oyo toza na Monteres vraiment etikali bozwa soto sisi les sept églises bozwa ba forme ya bato onza mabona biso azali kolo azo mona biso nde tokosilisa wana pe bokoyoka ndenge nini nazongaki nini namonaki esalamaki nini yango napesi bino nyonso bote oyo bozolanda témoignage oyo ndenge papa alobi oyo acomprendre te benga mais so comprendre pe gloire au Seigneur. Numéro na téléphone eza 081 49 33 98 3. Toza lisu na numéro on a bakisi eza 084 46 95 025 na lobby 084 46 95 026. Toza lisu na Frisel bato musu basengaki Afrisel na telebino pe 090 38 22 63 603 na lobby 090 38 22 603 wana numéro ya Frisel obo sengaki tika nzambe apambola bino pe abatela bino abomba bino na se ya mapapu na ye apambola bato nyonso oyo bazobenga ngai nzambe apambola bino nyonso mama Esther baser Bati mama Liliane nzambe abatela bino frère Alain frère Tonio frère Gabi bozwa mbote na kombo na Yesu Masia. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Papa Guy Yamba mbote maman Lorient Losako maman Louise Losako papa maman Betty Kokele ya maman je t'aime bien maman Fura napenda sana donc nakupenda sana Mungu akubariki ba mama yangu yote nzamba pambola batu nyonso to balandi biso soki okoko komisa liso ata maloba papa Simon Pierre toza vraiment na posa ya coordonner na ye toza na numéro na lisu te mama pesi ba numéro papa Simon Pierre soko kolanda okoka kobenga pour vraiment coordonner toza nango te po tokoka kosolola nayo très bien merci nzamba papa merci nous sommes arrivés à la fin. Ciao, ciao. Nekab, I love you so much. God bless. Bye. Naolia bakiti na ba mesa. Atanya ukondoko. Na mona yo. Na chayo na mwamba. Na minito na kata pena katikata saki ya fufu. Oui. Allô, est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as un galère na niveau 0. Tout ça là boy. Moi il naza na mbongo vraiment mingi te. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita c'est du sérieux. Oh. Maman comment des bongo donc yo pesa au futi mbongo kuna partir à poto biso to ya to biloko. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifongami comme nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Kuna eza mambo mulongo te. Yesi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli. Tika boyeko. Yiso mona makamba bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence ezalaka. Mais yango ibandi. Maman. Leki nanga yebisinga yi menandimite. Na lingi na mona ki mona beso. Poli kamba boye.
na monde nani esalama te mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso torécupéré biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique oyo ezali ya distribution ya baproduits alimentaires tosali mpo tosunga bandeko oyo même baoyo baza na peu de ressources comme on a bandeko nango baza na niveau ya Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à 10 $, 15 $. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous apporter au Sunkayo, à Ozuga Bilogolia. Eh, maman Nazareth, Nzamba Pambola, Bakse Mikole Bele, Awa Nasena Mokili. Et bon, Awa Tozawa, Potoyeba, adresse à Awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, Toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non, 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 non. Nazareta, vous allez la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Ça c'est du sérieux. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Banakitako koma mopondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazareta lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisika na elongo na Nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe